Kinshasa Congo Brazzaville na ebike boza ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Mbonda ekolo oyo epesaka bino ba information ya solo na kitoko ekambami na ye moko DG Alain Dewa. Tika te fongola basango na biso ya mokolo ya lelo président ya Angola João Lourenço abandaki déjà ba contact na ye na ba responsable ya M23 pona likambo oyo etali este na République démocratique du Congo. Alain Dewa. La qualité nae en exercice comme président de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs CIRGL Namokuse, médiateur et crise sécurité actuelle à Est de la République démocratique du Congo, président João Lourenço devant la conférence à RFI a confirmé que a eu déjà ma premier contact depuis le 28 février dans le leader du mouvement rebelle M23. La démarche yango ezali suite ya recommandation oyo epesama ki na dernier sommet ya ba chef d'état ya Union africaine à Addis Abeba. Mission yango ba pesa ki ye na ancien président ya Kenya Uhuru Kenyatta comme médiateur kaka ya problème ya Est République démocratique du Congo na compte ya communauté des états d'Afrique de l'Est et AC na Mokuse. Sommet Addis Abeba epesa ki nzela na Angola po aba na ba contact direct na ba M23 pour na koluka accord ya des sujets locaux là. C'est le FP cantonnement effectif yaba M23. Ba contact yango e bandaki déjà epa ya président angolais oyo aza déjà kosolola na ba leader ya M23. Jusque là, résultat mon côté epesami po abandaki depuis le 28 février ndenge João Lourenço abetisi Mbonda. Esengeli koyeba ke mosala yango ekozala facilité po mutu na mutu aza koluka intérêt na ye. Tokalisa te ke lobby to sima lobby ekosila kaka boye po ba réalité sur le terrain eza différent. Entre-temps, Est la République démocratique du Congo ba désordre depuis ba bitumba ezaka ko continuer na territoire ya Masisi oyo ba rebelle baza koluka kozwa ba mboka misusu. Biso Mbonda ekolo baleki ya Yezu confiance et peu fidélité na biso eza esika ba FRDC po bangonde ba kolonga etumba oyo atako monguna pe ba infiltration ekoti ebele ya ndenge na ndenge. To pesika ka courage na mokozi ya mboka Félix Tshilombo Tshisekedi po akoka koluka ba mécanisme nyonso eko permettre que esprit ba congolais ezala esika moko pe tolonga likambo ola ndenge ya kitoko. Yango to betisika Mbonda. Chef ya MONUSCO Bintou Keïta a déploré reprise ya ba violence na Est malgré signature ya ba acte ya engagement ya ba groupe armé. Medrine Kambembe. Chef ya MONUSCO Bintou Keïta a déploré mokolo ya mercredi 1er mars reprise ya ba violence na Est malgré signature ya ba acte ya engagement ya ba groupes armés na ba participation na bango na 3e consultation ya Nairobi. Alobaki yango après séance ya travail na gouverneur ya province ya Ituri na ba membre ya comité provincial ya sécurité. D'après Bintou Keïta, dialogue intracommunautaire et pesaki ba résultat ya malamu, mais chose grave pour naye ezali que après rencontre ya Nairobi 3 a constaté reprise ya ba violence na ba attaque pe représailles entre Kodeko na Zahir Mapi. Ye azali ko espérer que ba groupe oyo ba ko comprendre un jour que esengeli batika ba désordre oyo bazali ko sala contre ba population parce que bango ba lembi déjà. Na suka na yango Bintou Keïta a sepelaki na collaboration entre gouverneur ya Ituri na MONUSCO na oyo etali lutte contre des informations, manipulation oyo ezali ko causer liwa na population pe na côté ya ba casque bleu yango biso awa to beti Kambunda. Koya ya président français Emmanuel Macron awa na République démocratique du Congo etiki ba congolais indifférents boyo kandenge ba betisaki Mbonda. Tuninga na bokebi manso en tant que moi na mboka congolais de père et de mère et toyoki mbilinga to message oyo ndeko Emmanuel Macron oyo azali koya président ya France azali ko kitana mboka na biso et moi ba nyongo pe koleka na kati etando eke na biso personnellement nga yo mopanzi sango monene le fou de Fayulu oyo bokali ko pesa nga makutu sika obo ali kolanda ngai ndeko Emmanuel Macron ali koya netando eke ya biso Congo oui et ali nzela ya motonyo so koki ko kitana ye mais quand Emmanuel Macron ali koyela relation à coopération ainsi de suite au bali ko sana nande ko Félix to yebi yango malamu to moni bakoka jambe oyo to yambaki roi belge awa to yambaka Kagame awa bandi ko na biso ida pasa ba yembela ka nzembo na martyr
tokanisaka ye kolongo akokende fufu ekokita to coopération moko boye ekoala entre biso na bango bakoboma biso susu te mais tomoni et que France avec tous les groupes des occidentaux bali a complicité na bandeko na biso bali ya Rwanda o bali koboma biso mikolo maso mais lelo ndenge ni Emmanuel Macron ali ko na mboka ali ko osana ni kwa ko signer susu bako ya coopération après accueillir ya bisi Rwanda boma ba Congolais France azali pareil ya pouvoir ya Kagame et bandiko ezali ko se manifester na élément on rotangela on ko ngai élément liboso ezali équipe monene à Paris Saint-Germain et ezali la ta marque et ça la publicité à visite à Rwanda pendant que Rwanda ayiba raconter na ça makila Rwanda c'est un pays sanguinaire de deux Emmanuel Macron ayebi malamu que Rwanda azali ko attaquer biso comme la France. Quelle est la position de la France? France a opé ça à ta position mon côté alors dans le sens il y a côté la Congo, il y a côté la RDC. Le Rwandais Kagame na Emmanuel Macron va concrétiser à faire moko le Rwanda aujourd'hui c'est un pays anglophone. Un partenaire il y a RDC Zalaka moko oezaki no a payer soutenir RDC. RDC changement tout ça là. Inspecter la S bango baza parmi bato bazo soutenir ba M23. Ce que la solution de ce porter pour la M23. On a biso attaque ba congolais. Tout le monde que Emmanuel Macron arrivé na ezala ngo peut-être pour la ngaku souisa kayi. C'est ce que bato ba ko barrer ou que Emmanuel Macron les gatenga na parmi. Pour tout ça la poste na à la Congo tebiso la Congo atola pour ça sécurité écota totalement la carte RDC Moïma tout ça la poste va arriver à présenter roi belge a porter biso le remonter ba président va et belé ba so porter biso le remonter arriver Emmanuel Macron et ko changer le côté likambo ya kokama na Kinshasa tobungisa identité na biso ya kolobaka ba langue nationale to lula mingi ba langue étrangère bolanda na kati ya mboka ya République démocratique du Congo awa na ville ya Kinshasa ezali na minoko ebele oyo batu balobaka kasi tosali remarque ke oyo babengi na lopoto français ekomi koloba mingi na kelasi et surtout na bango moko bakonzi ya mboka kasi babosani 4 langues nationales ya République démocratique du Congo oyo ezali Lingala, Swahili, Chuluba pe na Kikongo yango ne esengi mingi kolobaka na yango esengeli kolobaka mingi 4 langues nationales ata na libota kolakisaka pe bana koloba mnoko mboka na bango ata na bipai nyonso ovandaka pe na bisika nyonso okendaka ekoki pe kosunga yo ata na tango ya likambo pe na bamboka misusu oyo okendaka ata na ba village bosimba boyeba ete kolobaka tango nyonso mnoko ya mboka esungaka pe mingi biso mbonda ekolo magazine ya actualité totambolaki bongo na population boyoka ndenge babetisaki mbonda eza oyo bana tema français baza ba complexe quoi baza ba complexe mais pour langue na biso photos topesa moma topesa mon valeur. Nous allons voir 4 langues nationales. Nous allons plus à mon valeur, nous allons noter Namutu, Abotamana, Congo central, par-ci par-là, on veut sanctionner. Nous allons voir la langue, mais les logos, nous allons voir français, anglais, non, je ne vais pas me dire français, anglais. Éviter. Nous allons comprendre la langue. Mais les autres sont vraiment complexes. Mais nous pouvons dire comme langue nationale, ils se sentir gênant. Et c'est normal. Nous avons perdu la valeur à propos de l'Eloko. Au monde, on a des garçons, papa Mokolo, un père des enfants. On a Moulouba. Tokosinga na population congolaise nyonso ezali malamu koloba na lopoto mais esengeli peto yebaki koloba balangue nationale ezali kitoko koleka po yango nde ezali vraie identité ya bana Congo biso tobetisi kaka mbonda quick travers visa azali ko faire voyager batuna impact na idéologie bolanda spot publicitaire oyo ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto quick travel visa eye pona kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa
oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse eza kaka moko, Quick Travel Visa po awa. Nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te, Quick Travel Visa ezali wana pona vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Donc on a zolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa aza kosala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez pour voyager au Kende poto, Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa. Dossier na yo et cause à la traiter na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, on voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Esali pasi pe mawa komona ndenge agent ya SNEL akangami na poto ya courant boyanda elema oyo. Kolamuka tope kosili sa journée ndeko yebake ezalaka bénédiction tope grâce ya Nzambe tala ndeko oyo zali komona bazali komema boye tunongai ndeko problème nini o mwana mobali o akufeli alamukoki na ye kitoko na ndako ayebisi libota na ye ke ake musala po azalaka agence SNEL esali ke babengisaki ye awa na Masina kasede mingi na route Bekatef na avenue Malembe aya kosala dépendance ya courant po mikolo oyo courant ekima bango kala yako kamo tango ndeko amasi po asala musala ya courant pe lokola elakaka te ekokuta likolo enyati ekonyata nde omoni ndeko oyo aperdre bomoi na ye kaka boye pe akufi akei esali pasi na bandeko ya Masina yoka ndenge babetisaki mbonda tango bamonaki kamera ya mbonda ekolo. Bon, awa tozalaki na pana bapoto mibale ndenge elandani. Bapoto ezali ya okwea sikoyo tango bayaki babongisi yango lobi nde yango balansaki câble e ya kozwa na poto ndenge bazongiselaki bato basinga babandaki kosenga mwa bambongo bamosusu bayalaki nango bapesaki yango bazongiselaki bato courant oyo bazangaki lelo nde bazwaki mbongo yango babengaki bango baya bazongisela bango bacourant nde baye kozongisa ye courant ngo mosusu yango mususu ewutaki na lupango wana ndenge ayaki adenide basinga po abanda kozongisa bakura epela nde yango akangami wana eza shida na bango soki kure ye bango bazongi tosali ata 5 mois tomona courant surtout na babiro bajean baza wana
bakoma ozwana bato na bango ya quartier. Comment c'est possible moto ndenge akangamaki alata kechi moko boye agumbi pantalon tia tandis que poto azomata eza ya libende moindre pepe soki kaka kursi ku esalami akokangama ndeko yebake likambo ya courant basaka na boma sécurité tango ozokende kosala mosala ya courant linga osarasire très bien que courant ezali to mpe ezali te kutu bandeko oyo bazalaki na elongo mibale mpona kosala mosala tango bamoni ndeko kangami bango nyonso tula mwisi ya zazaza ata moko te atikali kutu ndeko oyo mpe aperdre bomoi kaka boye mwasi na bana bayebiki papa kende ya mosala me sango ya mawa ekolela moke papa na bino akufi toyebi te soki ekosuka ndenge nini alors tokosenga na snele yebaka ntango totina baagent na oyebaka ekosala mosala yebaka baserasira ke courant ezali to ekozala te mpo epermettre ke bazwaka baprécaution oyo ekopermettre bomoi na bango ezala protege biso kamera mbonda ekolo tobetisi mbonda ya pasi ya mawa mpo esali pasi ya komona nde ndeko oyo aperdre vi na ye likambo ya koluka misolo ndeko ya Kongo mingi bamesana na bango na likambo ya koyiba likambo ya kobetaka bapada to mpe likambo ya koescroquer bato ya ndenge na ndenge mais il faut oyeba ke article 15 balobaka débrouiller pour mieux vivre esalemaka nango avec impact mpe na idéologie kutu awa magazine mbonda ekolo etambolaki na komine ya Masina mpo na kolakisa bajeni ke ebongi koyeba ndenge okoki koorganize avenir na yo mpo lobi okokokisa 50 ans okozalaka te moyibi to mpe koescroquaka bato na banzela to na ndenge na ndenge me tala awa na Masina ndenge nini bazungu ya aluminium oyo bamama malewa balambelaka ndenge nini esalemaka nyonso oyo ezali kaka kolakisa jeunesse ke ozali mpe capable ya kokreye indusa na yo mpo epermettre ke ozwa avenir ya malamu bapapa oyo basombaka aluminium balambi yango kitoko mpe basala kati ya forme mpo ebimisa bazungu ya aluminium oyo tomesala kolambela yango tala ndenge babetaki mbonda tango bamonaki kamera ya mbonda ekolo bon tosalaka na aluminium wana eza mosusu balate ya aluminium neti oyo bachinois basalelaka baporte mosusu bakilasa bacamion neti wana eza boîte vitesse ya ketch wana jante mpe ya ketch tosalelaka bon après tosombaka mpe makala oyo amboma te bapouchere balambelaka yango nde esalaka tosala nzungu bamona nga na bani na le 15 mars 1993 awa nazokende soki combien d'années naloba 39 ans à peu près esali kitoko makasi ndeko ya Kongo esengeli toyebake na motoki na yo nde okozwa lifuta na motoki na yo okobokola libota na motoki na yo okopesa esengo na famille na yo lokola bapapa oyo bazosala bazungu abo ya kitoko bamama basombaka balambelaka nyonso oyo esalaka ke bakokisa babezo oyo bazala na mabota na bango yo oyo mesala muke fe nazokoka te ke bana avenir wana ezali mabe yekola idéologie oyo mpo ekopermettre lobi ozala un bon responsable yango biso tobetisika mbonda Congolais mingi toyebi importance ya fute na nzoto tolanda reportage oyo. Na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa, ebele ya batu bayebaka tina ya koliaka bafruite. Pamba te bayebaka pe motuya na yango te na kati ya nzoto. Bafruit lokola, manga, bitabe lilala, litonge orange, pe na pastèque. Yango ne ekontribuaka na ba vitamine na yango ebele po na kotonga nzoto. Ebenganaka pe ba maladi misusu lokola ba diabète, hypertension pe misusu. Ata ba minganga pe ba konseyaka ba maladi baliaka yango mikolo na mikolo po ebikisaka bokono misusu na nzoto. Bino moko boyoka ndenge population ebetisaki mbonda liboso ya kamera na biso. Ba importance ya fruité ba fait fruit ezali fumer ya nzoto ya motu mais motu azoko préférer kaka lia fufu. Parce que fufu azomona ngo eloko mo ko contribuer eloko mo na nzoto mais nzoto eza amidon eloko ezopesa motu moi fumer muke na nzoto ezaka pa masango mais fufu eza eloko moko te akoki akei na balabala moni fruit asomba te
même anana akosomba ngo te azomona ke soki asombi anana neti abebisi mbongo pasi mingi po baza kotia ide nango te bayebi te ezali protéine na nzoto ya moto ezali konuri moto bazali kolandela kaka fufu ya masangu kwali mwetonda ekomi kilo ya mwana ata manga oyo bazoteka ana awa tokosenga kaka na bakongole baliaka mingi ba fruit po yango eza na vitamine C pe ebengaka ba maladi misusu. Boxer Martin Bakole auti kosala annonce ya komba na yeme ekamusi biso po eza nango ya lokuta. Mikolo oyo euti koleka Kinshasa elingala kimingi na likambo ya mwana mboka oyo aza boxer professionnel na kombo ya Martin Bakole ndenge autaki kozwa assistance ya $100,000 américains epai ya gouvernement congolais. Mingi basepelaki na acte wana te kutu, mingi balobaki ke a escroquer gouvernement congolais. Après kozwa mbongo wana tomonaki ndenge mwana mboka le boxer professionnel Martin Bakole azwaka pe pona kokende mikili ya poto esika oyo bakongole baza kozela bayoka ke abundi komba ndenge kaka alobaka po hypothèse ya escroquerie elongwa. Mais akokamwa ezake na soirée ya mercredi 1er mars 2023 Martin Bakole a publié ki na ba page officielle na yeke akozala na komba le 22 avril na Ukrainien moko na kombo ya Ihor Chevalzowski mwana ya 32 ans. Kombo yango ataiza makasi magnifique ba Congolais boyoki kaka kombo ezali Ihor Chevalzowski. Komba yango esengeli ebunda makuna na Liverpool mingi na Angleterre. Sponsor kutu azate pe chaîne ya kolanda komba yango en direct pe ezate. Mais Martin Bakole est un grand boxeur professionnel Otoyebi azalaka na contrat na chaîne ya TV ya munene ya Angleterre na kombo ya Sky Sport. Tokamwe ndenge événement na ye ezate na affiche ya retransmission ya chaîne wana. Esali lisusu somo pe kokamwa ke après quelques heures kosala annonce ya combat na ye na adversaire ukrainien mwana mboka Martin Bakole a supprimé ba publication wana na ba page officielle ya nyonso. Ya koluka koyeba plus loin na site ya boxing scène ya soki ya solo ba combat na ezali tokamwe tomoni ke ata combat moko te eza prévu le 22 avril 2023 na Sky Sport. Etili sikoyo bato bakende tout droit na un nouveau vrai faux combat ya Martin Bakole. Biso mbonda ekolo baleki ya Yezu oyo tolula vérité toza kokama pe tolobi ke dossier oyo ya Martin Bakole eza vraiment à suivre pour jusque là mbonda kitoko te eza kobetama yango tokamwe ya bosunga mama mami aza toujours ko continuer kolela. Bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa. Mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te. Yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye. Olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te, mabele ya malamu ya kolona yango yo. Na vivre na mwano na pasi kaka. Soki na bimi kotambola na sukoli ba wara bilamba o ba West Africain. Nagenda kosela bango musala na sukoli bilamba ba pesinga mwa quelque chose nde ko permettre ngana so mama bakisi na ngai insuline na kolia na sala aka bongo na kosenga na kosalisa bawaka bango peso ko sukoli bango bilamba basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu bapesinga na ekolia na vivre kaka bongo na mwana po na pasi nzoto eza su makasi te libumu ya bambeli ya opération nga moko pe diabétique na charge naza na musalo na sala te na pasi na sala aka bakude me bongo sukoli bilamba bafuti bapesi yo mo eloko kolia nde na iko vivre na mwana po soki bongo te zaka pasi place tolalaka yango mwa geto bakolu pango bayokelanga mawa nde bapesanga mwa esiko po bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaika na ndeko na nga papa mwano abandaki kosala bavoyage ne ya este na mama na ye nde ntango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwano kobokola siko bakolu pango batali bana kokende wapi so babengani nga bapesa biso mwa geto ta esika tolalaka na mwano yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka
bosunga ngai vraiment nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe na mpe masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yo ozalaka mama social to mpe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi pe azali konyokwama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi bolanda réplique oyo mbonda ekolo ebongiseli bino nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko mpona nini boye mpona nini bafille mare bakomi tro na kinshasa bafille mare bakomi ebele na kinshasa mpona nini mibali bazowanga na bazemi mobali atie mwana aboti te mobali atie mwana bato zemi awangani ye epuis mama ye moko para azwi charge ya mwana yango ozomona bajeune fille ebele bazotelengana na bana mpona nini bafille mare bakomi tro donc mpona nga namoni ke erreur nyonso topesa yango bafaute nyonso topesa yango na famille ya bana basi baboti ya bana basi bazosenga ebele donc facture exagérée kosoma même écran géant plasma mpona nini biloko wana nyonso epesa bana mibali pasi yango mona bazobotabota na mapango ya bapapa na bango na bandako ya bapapa na bango moya okele libala eza te tolanda caricature oyo Jeis Jemba Koko Tiri abongiseli biso likambo oyo etali insécurité kaka ndenge mbonda ekolo elobaka yango mpe idéologie oyo Koko Tiri Jeis Jemba abeti biso moko alelo bino moko bomona surtout bamibi oyo bamesala koyiba bamama basaki bakabelo to mpe biloko na ndenge na nzoto yoka ndenge esukelaka bango mabe moyibie mama esaki na ngai ekei boya mbangu moyibi oyo ayibi mama saki kokima akutali mpe na bayaya bazalaki na kwa yoka ebela bayaya kutu ndenge nini badeside mpo na ye kulu na yo moyibi ye tokotumba yo okokufa lelo zela biso wana totumba ye libela bayaya mpe badeside batumba ye mpo aza kuluna amoyibi akufa lelo suka 1 litre esasi pesangaka te yango wana mpe na limeti batumbi moyibi me esali pasi makasi na desizio bayaya bazwaki mpo bakokaki jamais kosala lwa bango mo parce ke tokosenga na biso mbonda ekolo soki bokangi moyibi bokangi kuluna botumba ye te me esengeli komema ye depa na la police la plus proche mpo bango nde bakoyeba kojuge mpe komema ye na acquis de droit ya boye esali pasi yango yo ndeko mobali tika vi ya kimoyibi tika vi ya kuluna tandenge esuki nde maboka bayaya esuki mabe makasi awa mpenza biso tobetisika mbonda merci na ndenge bopesaki biso confiance ya kolanda magazine na biso ya mokolo ya lelo mbonda ekolo tosengi na bino bosabone massivement na chaîne na biso ya YouTube po yango nde ekosala biso bien baporte na biso eza polele mpona kolekisaka biloko na bino nyonso na bapri ya malamu merci na wifi samba oyo azalaki na nsima ya kamera mpe na Ekrik Mateta oyo asimi réalisation ya édition ya mokolo ya lelo supervision ezalaki na ye moko DG Alain Dewa nga na bino tokokutana mokolo ya nsima soki Yesu azongi te